liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila na kombo ya akonga mongali solo se solo bomo mesano ndenge lobamaki mpwasa ete mokolo mwa misato ezali mokolo oyo eza déterminé mpona biso loposo moyinda mokili mobimba totombola kuma bakoko mpona tokangolama soki tosali yango te rien ne marchera kasi mokolo ya misato tolobaki eza mokolo oyo nzakomba akelaka biso loposo moyindo esengenga nao toyeba mpona tobuka mbuma ya babolamu nyonso oyo nzambe mpungutulendo ya mbanza velela akelelaka biso loposo moyindo mpona tolakisa lolenge ya mobimba ya bomoto na biso. Donc lelo tozolobela mingi makambo etali le 28 forme mpe le 28 mouvement oyo sanza ase manifestaka likolo mpona ngai na yo tocomprendre lolenge kani tokoki koabsorbe baénergie ya rayonnante linéaire oyo ekopermettre biso mpona tosala baproduction ya bamakambo ndenge na ndenge tolandela baévolution périodique tolandela baévolution ya saisonnement. Voilà tant de choses yango toye siko mpona toagrandir dimension ya compréhension de l'homme noir mpona acomprendre ke na universalité ya mokili so européen azolobela sanza yo mpe ifo olobela sanza na ndenge nao so européen azolobela makasa yo mpe ifo olobela makasa na ndenge nao so olobela mouvement spatial yo mpe olobela mouvement spatial na ndenge nao so olobela la pollution yo mpe olobela pollution na ndenge nao so olobela makambo etali de les races yo mpe olobela makambo ya barace. Donc moto moto aza na bacontenu tout oyo nzambe apermetaki mpona toyeba mobimba ya bomoto na biso na kati ya mokili. Donc lelo tozolobela makambo etali sanza. Toremarke ke sanza markaka 28 mouvement to mpe 28 forme na likolo siko ifo toyekola baforme wana toyekola mpe bamouvement wana so tomoni sanza na mouvement boye tokozala na identification koyeba qu'est-ce qui va se produire à la longue. Et so tomoni mpe sanza na forme oyo ifo toyeba azokoindike biso nini par rapport ya compréhension na biso vis-à-vis ya banature nyonso oyo nzambi mpungutulendo ya mbanza velela apesa ye biso. Me tolobaka deja ke mokili oyo eza monene koleka sanza parce que sanza aokota na kati ya mokili mbala 50 fois. Sanza nde bomonaki likolo aokota na mokili mbala 50 fois kasi moi aleki mokili parce que mokili ekota na moi 1500 000 fois. Mais alokwa tolobela sanza lokwa sanza okota na mokili mbala 50 fois elingo bake mokili aleki sanza na monene mais sanza nde moto azokoproduire bamai oyo bozomona na mokili. C'est que soki biso lelo tozolobela makambo etali contenu ya planète spirituelle de l'homme noir oyo babengi planète bleue. Tobi planète bleue eza lokwa siège général ya milimo nyonso oyo egéraka trône ya nzakomba. Mais siège général wana azokosala bacollaboration na basiège mosusu. Donc aza na basiège mosusu oyo edepandaka pa na ye. Par exemple la lune oyo tobengi sanza milimo evanda na sanza planète bleue moto atia bango wana mpona bagere makambo ya amour bagere makambo ya fécondation. Milimo evanda na moi planète bleue moto engagea bango place wana kati ya moi mpona baalimentaka savoir to bomoto na nga nao. Milimo evanda kati ya betoile planète bleue moto atia bango wana mpona baalimentaka to mpe badeplasaka makanisi na nga nao to mpe bomoto na nga nao toke se retrouver na baplanète ancestrale de l'homme noir. Donc na nzela ya betoile epermettre biso mpo tobanda kokende kovisite baplanète spirituelle. Na nzela ya sanza epermettre biso toyeba ndeni tokoproduire biloko nyonso na kati ya mokili banature nyonso ebotamaka parti ya sanza parce que sanza nde motu azokoindike biso bapériode na saison. Mais so totali entre saison na période tomona kaka eza nango eloko moko me badifférence ya mike mike tokosika lelo mpona tocomprendre réalité ya makambo nini oyo biso tolingi toloba à travers lolenge ya kibomoto na biso loposo moyindo.
mais yambo to bana manaka biso mokolo lelo tokumisa kombo nza komba pe bakoko na biso oyo batiaki mbelela kaka kopesa biso lumière ya détermination et éclairage ya bomoi na biso mpona tobikisa malibela mpona to établir programme nini oyo bana biso tozobota to mpe basuccesseur na biso bakoya kosala continuité. Mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbanguka kwizao. Mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na ba message kimbanguka kwizao. Wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbanguka kwizao. Mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato bandombe kimbanguka kwizao. Wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Kimbangu mobikisi ya lopoto moindo na kombo ya Nzambe, Nzambe ya mpungu ya velela. Kimbangu mobikisi ya bato baindo na kombo ya Nzambe, ole nkumunza komba e. Wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Kimbangu alobaki ye akozonga na kati ya Kongo, Kimbangu azongi ye. Kimbangu alobaki ye akozonga na mokili mobimba na bilenge message. Wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, wayeo bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Ekoza lesengo na baye bandimi Nzamba bakoko Nzambe ya mpungu. Kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Ekoza lesengo na baye bandimi Nzamba bakoko mvidi mukulu. Kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Ekoza lesengo na baye bandimi Nzamba bakoko nza komba. Kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Ekoza lesengo na baye bandimi Nzamba bakoko maweja. Kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Na kati na mupepe mambu mingi keleluta, nani lenda simba mupepe na maboko. Na kati na mupepe mambu mingi keleluta, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Nzambe, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Nzambe, nani lenda simba mupepe na maboko. Na toto ya yamvimba mambu mingi na maji, nani lenda simba mupepe na maboko. Na toto ya yamvimba mambu mingi na kindoki, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Nzambe, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Nzambe, nani lenda simba mupepe na maboko. Kembo yamvu o yamvu kembo yamvu kwisa bakalusa kumunu. Kembo yamvu o yamvu kembo yamvu kembo yamvu kembo yamvu o yamvu kembo yamvu
bamindele mekanga kimbangu na bubakalusa kumunu ya kembo kembo bamindele mekanga bakoko na bubakalusa kumunu ya kembo kembo bamama kwisa bakalusa kumunu kembo yavu yavu oh yavu yavu kembo yavu yavu kembo kembo yavu yavu kembo yavu yavu oh yavu yavu kembo yavu yavu bamindele mekanga bakoko na bubakalusa kumunu ya kembo kembo tala bapasi na minyoko pe bitumba na mboka nyonso ya bakoko mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolandalanda kaka biso na nzambe nde elongeza kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga tala libotano eza konyokwama moyindo po yotikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozwa tala libotano eza konyokwama moyindo po yotikaki nzambe ya bakoko sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yo kozwa kimbangu mobikisi mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga mokili mobimba kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokolinga ngana lukaki yo na molili buji na maboko ngana monaki yo te moyengali na mangengenge natali na moni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya bakoko nzambe mozalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe ya bakoko nzambe mozalisi sikato yembela nzambe ya bakoko nzambe mozalisi nzambe bakoko nzambe atonda na nguya ye nzambe mozalisi asalisa nzakeli moi na likolo ye nzambe mozalisi loku mwanani loku mwanzambe nzambe ya bakoko nzambe mozalisi matondwa nani matondwa nzambe nzambe ya kimbangu nzambe mozalisi sikato yembela nzambe ya bakoko nzambe mozalisi nzambe bakoko nzambe atonda na nguya ye nzambe mozalisi nzambe bakoko nzambe atonda na nguya ye nzambe mozalisi liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo lelo lokwa tozoyeba makambo ya sanza tokoki mpe kosala losambo ya sanza me tokoki mpe kosala losambo ya activation ya mai donc lelo tokosala makambo etali losambo ya activation ya mai puisque tobika sanza nde moto azokoproduire bamai nyonso oyo bozomona na mokili par rapport ya 510 millions de kilomètres carrés nde toexplika déjà ke nzambe asalaki mokili na 510 millions de kilomètres carrés mais atiaki baévidence baévidence oyo nzambe atiaki mpona koprotege mokili contre baérosion contre batremblement de terre contre baconfusion nyonso oyo tozokosibir moi mwa lelo elingi kobake ndenge nzambe asalaki mokili na grandeur ya 510 millions de kilomètres carrés apesaki mabombani ya 5 structures oyo ezokoprotege mokili contre badégâts nyonso topesaki première oyo tozokobenga lokola structure de la terre babengi noyau noyau wana ekabwami na deux parties aza noyau interne na noyau externe noyau interne tolobaki eza toute sorte ya bamabanga oyo ezali caché souterraine mosusu mpe ezali likolo mais ezokoprotege mokili contre badéséquilibre ya vitesse ya mai noyau interne tobengaki lokola basolide bamabanga soki na matadi omona mabanga ekundama na sa mabele me bimisa mituna ngo ti likola mabele babengi yango noyau interne babengi pe manteau
Pour koto manteau pas jouer, koto noyau pas jouer, donc noyau ça va solide, le quoi va diamant, et l'ingol va gagner photo chamibe quoi sika o yeko gérer bon mengo ya Congo pour na ba européen ba yeko yibate ba américain ba yeko yibate bisonde siko yo tozo a prise en charge ya ko dotaka bango alimentation pe ya ko veiller sur makambo itali fonctionnement universel ya mokili momba pona mokili tambo na kimia. Mais so biso to tiki liberté bango ba yibi ba biloko ba ke ba sali ba bombe babanda ko beta partout désordre et kozala ebiso to kozanga moyen ya ko stabiliser to pe ya ko gérer bomengo o nzamba pesa biso. Donc yango to bi noyau interne za ba mabanga lo kwa diamant ya Congo eza na 2,45% à part yango mususu ezate na ba diamant nyonso ya monde entier. Noyau externe za ba liquide lo kwa ba mercure yango ba osela ba volaille ba osela ba CD ba osela ba DVD pe biloko ndenge na ndenge ba volaille ba biloko ezopumbwe likolo eza ba contenu pe ya ba mercure. Deuxième structure de la tête obengi manteau to beza pe ba pierre mais euti na sama belé et bimisi me tout na ngoti likolo ma belé poto découvrir manteau to ke na Matadi na RDC Congo pour mona manteau azawa na mabanga euti likolo ma belé ezo protéger bimisi me tout na ngoti likolo ma belé pona et protéger ma belé contre la vitesse ba mai. Troisième structure, tolobaki ezali croûte superficielle. Croûte superficielle, les a mesurette moko ezo permettre ngana otoyeba ba bozindo ya ba océan, ya ba mer, ya ba fleuve, ya ba mai tout. Onzamba pesa biso poto bike mai tout, ezala océan, ezala mer tout, ezala production ya sanza. C'est que milimo evana na sanza bazo contrôler makambo ya mai. Parce que la planète spirituelle de l'homme non ba bengi planète bleue, o bato bazo benga pembe kalunga. Azali na ba attribution to bazana ba siège oyo ba pesake ba rapport lokola mai milimo tout bazana kata mai baza même milimo na o bazana sanza nde to expliquer que ba mapasa bana mapasa ba uta na kata mai baza ba esprit mai mais lokola baza ba esprit mai bazo ko se faire partir pe na kata sanza po to bika sanza ne mto azo produire mai. C'est milimo tout bazan kata mai bazape na lien moko boya contact na sanza. Wana to expliquer moko to lobela makambo etali grandeur ya monde spirituel de l'homme non mais lelo to lobela makambo etali sanza. Oto mona likolo abimisaka 28 formes 28 mouvements fongana oto ko la 28 formes na 28 mouvements. Lelo to lingaki to présenter bino les 28 mouvements ya sanza na 28 formes mais toza na problème moi muke ya tableau na biso te kasi ya marqueur esili donc to présenter en haut semaine o ekoya to pe poso koya mais lelo to pesa juste explication pour na to comprendre misani ongana to ko travailler na kata sanza parce que azaba énergie ya production ya bo moto na biso do énergie nyonso ko etali production ya bo moto na biso poto bota bana sanza poto lo na biloko ebota sanza potolo na banzete bota sanza poto bokola banyama obokola ngulu za ba ferme sanza ka nem tazana ba énergie ya production mais en relais na moi pas na ba énergie na d'alimentation étoile pas ba énergie na ya ko faire déplacer yo o bando ko contacter to pe bando visiter ba monde spirituel ya ba koko na c'est que mutu mwindi skwa ye na classe to ekola étoile to ekola sanza to ekola moi to ekola mai to ekola mpepe to ekola biloko nyonso po to comprendre biloko nyonso bomba na kati oyo ko permettre ngana yo to contacter bango po na ba pesa biso accès ya ko définir ko mokili oyo na ba bien-être nyonso nda ma pesa biso vis-à-vis ya ba bolamu na yo. Quatrième structure de la terre to bengi yango troposphère. Troposphère tolobaki eza couche souterraine où ils ont couvert ici comme minéraux ezali mais eza plus ou moins à 12 km d'épaisseur pour nous découvrir ici comme minéraux ezalaka mais croûte superficielle ezali ici ka obandonge batonga kabanda bomona na Congo Kinshasa bomona na Isobe bomona bandonge batongi banda kumoko ya argile babengi ba termitière. Et là, on peut voir la résonance, ba champ magnétique, il y a des pierres précieuses où il se transforme en métal. Et on peut permettre que ça vie na bango. Ce que sont les secrets de la nature, c'est to côté les ngana to ndozera yezoya. Mais abiso bi yezu aza accepté ya ko piétiner ma connaît place biso doza parce que aza dessin animé biso to ko banga été.
to ba de ke ba vantiko nyosu e ko yeba na puisque na minute déjà na Afrique yezu azakuna ya concept o ezo ko dévoiler ce que mutu mwindu bo umbune silate aza toujours aliéné puisque mundele mo abimi kuna lobi aye aza Jésus ba pasteur ba ko mozwa e donc ba lembi bazelaki yezu o bango bateyaki amona nte siko ba ko moluka ndeni ba ko coller ba makambo po ba développer morale ya démagogie nzoka kimbango azaki déjà prudent ayaki siko na mise en place il y a un monde nouveau pour transformer ma kanisa bato balanda siko programme asika donc ba programme on a tout ya ba pasteur et ko telengana et aussi langala puisque peuple azela qui ont tembelé espoir nae et telengani a bénéficier ne loko monte mais eux comme siko ngonga ya ba koko na biso pona tobuka mbuma ya bolamu ya ba parcours nyonso o bango basalaki Mosali na Nzambe atika kofinga amona nkembo ya bomo ya seko Mosali na Nzambe atika koima amona nkembo ya bomo ya seko ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko kimbangu motinda mya Nzambe na nguya akotaki na matadi mayo petwa mangongele motinda mya Nzambe na nguya akotaki na mangengengenge petwa ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko bamessage batinda mya Nzambe na nguya bakotaki na matadi mayo petwa bamessage batinda mya Nzambe na nguya bakotaki na matadi mayo petwa ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petina matadi mayo petwa mangongele motinda mya Nzambe na nguya akotaki na matadi mayo petwa ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo yaikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banyamega banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaikembwa Nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bagoti banani bamona yo solo bandombe bamona yo
kilumbu kwiza bawanzi le banani bamona yo solo bandombe bamona yo oya ike bwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ike bwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza ba mafuta banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza ba nkaka banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike bwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike bwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu akanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sokola ntima mvuluzi kimbangu akanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sokola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi yo maoso matuvanga umuzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbamuka kwizako kwiza kaka kwiza sambono foloso mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula tima bamama bakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula tima bapapa bakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula tima bilenge bakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula tima yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi yo maoso matuvanga fumuzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambuno foloso kembo 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 nzambya pungu kembo siwasolwa kembo 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 vidi mukulu kembo siwasolwa zaya yoso kembela babo bakwikila munzambya mpungu tulendo Kongo kembo 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 ache maunga kembo siwasolwa kembo 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 maweja kembo siwasolwa kembo 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 yepowa kembo siwasolwa zaya yoso kembela babo bakwikila munzambya mpungu tulendo Kongo kembo 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 mvidi mukulu kembo siwasolwa solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela akonga mungali maweja nangila mvidele mukulu wa bankambu atobeleli yo na nzela ya bokasi manso ebombama na kati ya bamakoki manso okabelaki biso utaboye na biso likolonse okabelaki biso moi na ntina ete epetola biso kati na bamakambu oyo ebombamaka kati na molili pona mabota na biso ezala na kimia ya kokokisa mokano
ya tinda na yo nzakomba oyo ebombama na kati ya bomoto okabwelaki biso uta etinda na yo na kati ya mokili. Tobelelo na nzela ya pasi nyonso ya bakoko ba biso bamonaki mpona kokangola biso na manso oyo etungisaka bomoto na biso butu mpe moi. Koko Kimbangu Kialwenga, Koko Kimpavita Esipa, Koko Nzinga, Mama Mafuta, pe bakoko nyonso bonyokwamaki bolakisa biso bokasi na bino liboso ya milimo nyonso na soloka oyo ebundisaka bomoi na biso mpe ekangaka biso nzela mpona tobuka bolamu ya bomoto na biso mpe mpona tobuka mbuma ya pasi nyonso bomonaki ya kolukela biso bolamu ya libela na libela ya kino suka te. Tosangisi bomoko na moi na mai elongo na moi ya ngonga na mwambe ya tongo pe mungwa na tina ete efongola banzela na biso nyonso bisika ekangama mpona kosikola biso kati na botutu biyema ngelele mpona kotambusa nzela ya bomoi na biso na kimia nyonso mpona tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko. Totomboli munene ya kombo na bino bato ya yambo likolo na nyonso elongo na nzakomba mpona bolamu ya manso bolukelaki biso mpona kolengela nzela ya bayeba koya nsima na biso oyo tobengi bakitani na bino. Matondo mingi na nzambe pungu na bolamu nyonso mpe bamakoki nyonso okabelaki nzambe ya bakoko na biso etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba liloba ya mino ezali nguya ya kozongisa biso manso oyo tobungisaki mpe ya kofungwela biso bisika minyololo evandaki bisika oyo ekozongisaka biso nsima mpona tozala oyo bino bolobelaki ete tokozala na nguya ya kolakisa mobimba ya bomoto na biso uta ebandeli ya boyei na bino bakoko na biso kino moi mwa lelo mpe bileko ekoyingela nsima na biso mpe bongo na bongo kino suka te etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba totondo totondo mpona nzakomba elongo na bakoko na biso totondo totondo mpona biso bato ya lelo bakitani ya bakoko oyo tobotami mpona kotombola lokumu esika bakoko na biso basukelaki na ntina ete nyonso etombwama to mpe ese develope totondo totondo mpona baye oyo bakoya nsima na biso totondo ezali esengo mingi ndenge tokutani lisusu na mokolo ya lelo. To na mokolo ya lelo tolingi tolakisa grandeur ya misala oyo biso tozosala elingi koloba ke mokolo ya lelo tozolakisa bino makambo etali baforme oyo sanza abimaka na likolo. Donc sanza oyo bino komona na likolo so boyekolaka yango te tala bakoko bapesi biso un récit d'enseignement de l'homme noir mpona tocomprendre fonctionnement ya mobimba ya banature nyonso mpo epermettre biso tobanda kobuka bareveni ya babolamu na yango. Donc sanza oyo abima na likolo baforme na ye yango eza 28 forme eza mpe 28 mouvement soko nga na yo toye na étude ya koyekola 28 forme ebima na likolo forme na forme esalaka nini 28 mouvement ebima na likolo mouvement na mouvement esalaka nini mpo bamouvement na nde mutu ezopesa biso parcours ya bamode de vie oyo tozosala seke so sanza aza likolo apesi reflet na ye ya 28 mouvement oyo to mpe 28 forme azokodeterminele biso période mobimba ndenge kotambola. Donc na période eza badétermination ya bareveni naturel oyo ese produiraka. Par exemple période mosusu omona mbinzo, période mosusu mayebo, période mosusu oyo tobenga ndonge, période mosusu miel na minute nde toza boye miel ya mafuta nzoi mpana biso na Congo ebima na elanga à partir ya 6e mois de juin toza daya na production ya miel ti siko miel eza toujours ezokose produire siko moto mwindo anéglige période akoma ozela miracle biso bite nzambo biso tolobela aza miracle te soki yezu azwaki mai akomisango vino eza magie. Miracle c'est la magie euti na kati ya trou cosmique. Trou cosmique ezali le secret de la magie
o bamindele bayiba epa na biso bato mwindu kuna na pyramide ekendaki na France epa ya mundele bobengi Saint-Germain lelo atika équipe bozobenga ye Paris Saint-Germain azalaki na associé na ye babengi Sanati Kumara donc makambo wana nani tolobeli yango te mais lelo tolobi toza na problème ya marqueur donc masini oyo toprésentango na tableau po toexplike sine na makambo na yango donc baforme o sanza bimaka na 28 forme o parce que tolingi toyeba mwana mutu mwindu mpe abanda kocomprendre ke sanza oyo aza likolo soki abimi na forme oyo to na mouvement oyo nakoki koabsorbe énergie telle sanza oyo abimi boye donc sanza oyo ezobima na likolo azopesa biso bamakambo oyo ngai nao tosengeli tobénéficiaka à travers kombo na nzambe à travers bolamu oyo nzambe exposaki na kombo na biso bato ya lelo to mpe exposaki na bagénération nyonso et lelo tokopesa mwa explication ya makambo etali sanza par rapport ya 28 mouvement na ye malgré toza na problème ya marqueur parce que l'activité est moins bloquée par rapport à fête il y a mouton bah où tu fais depuis le 12 ti le lot bazaka na fête il y a arabe mais il y a des choses que tu veux la guerre mouton petit fois fête fête na donc makambo sanza yango yo to sa continuité na yango na semaine to pe na poso o eko ya sima donc awa to présenter vino calendrier bantu calendrier yango et donc déterminer ma forme au sanza bima banda le 1er ti le 28. Il fallait tout dessiner un tableau pour tout là chaque forme pour na mutuna mwana loposo moyindo nyonso bando yeba ke sanzo za likolo utilité nezani makamni otoko zo comme revenu de bénéfice donc makambo otolobela yango yo mais le quoi toza na activité za moi bloqué marqué resili biso to prévenir quitter par rapport à réserve mais à la prochaine to kozwa marqueur to présenter ba makambo nyonso. Mercredi ko ezali koya to présenter bino makambo etali les signes astrologiques magiques ya monde entier pour ba minene mba proclamer selon précipitation na bango mais ba signes astrologiques awa bo mona oyo moi à la planète l'esprit avaza kuna na kati tozana oyo bozo mona oyo landi moi babengi Mercure. Donc, signe à Mercure, on se voit que la planète Mercure, ils utilisent les signes pour pénétrer dans l'énergie, où ils ont la planète, où ils allaient bisika ba mabombani. Ils ont bisika milimo, ils ont vana, mais milimo, ils ont proclamé les biso, ils sont négatifs. Ce que biso koto luka milimo positif ya nzambe po et puis ça biso ba makambu tout où ils battent na kata ba siège, où pour tout développer mokili na lolenge ya nzambe. Tozana oyo bomoni babengi Vénus. Donc Vénus c'est là le roi terre renversée, terre akundi amona croix na se. Ne tozobenga Vénus. Toyo kozwa oyo bozobenga awa. Ezali planète d'hiver. Donc planète d'hiver yango nemtu ezokopesa puissance ya créativité ya ba aéroport ya ba aérodrome. C'est que ba aéroport tout bomona ga accès nango euta awa. Na cercle bozomona babengi planète d'hiver. Topé planète diverse. Dans la planète, on a accès à l'aéroport, à l'aérodrome, jusqu'au Moutoumoundo, il y a secret à siège hôté. Au sein de l'aéroport, on est nos Indiens français, européens, tout entiers, américains, à y aller installer l'aéroport, jusqu'au foot et la gaïe, droit d'accès. Donc, on a l'aéroport, dans le monde entier, les européens, on a tout mbongo. Et belé, par rapport à l'atterrissage, à vol. Pour Moutoumoundo, c'est un avion, on a un système, oyo, on a exploité les mokili mobimba. Liloba ya nzambe bomo ya seko wa bakoko na biso etika seko soto zui oyo babengi planète Mars. Donc elembo ya planète Mars yango bomo na yango ti na ba préservatif na paquet à préservatif bomo na mundela chesino. Donc la planète Mars oyo na position négative au bomo bazolobela eza planète oyo ezoko créer ba accident brusque ba liwa mbala kata ba mort subite ezouta awa na planète oyo tobenga diverse. So tozwi oyo awa tobengi yango planète Terre. Donc planète Terre bokomona ye aza na croix likolo. Donc mokili eza dominé na croix oyo nde ezokopesa bato kizunguzungu mpo bato batika kibo bango babisu bakoma bakretien babisu bakoma bamusulman. So toyei kozwa awa oyo bozomona eza planète Jupiter. Planète Jupiter eza esika
ba secret ya production ya bambongo eutaka ba banki to euti awa makama ba banki o lelo bozo sela yo elaka ke na chambongo na banki metala place ya ngo euti awa na planète Jupiter planète o sino bomona Weranson tanga saki opération dragon ou bien Kibusan Pipa omone alataki nzambala ba sango mais nzambala wana ezaki na sino akotaki déjà na monde oyo babengi Jupiter sikoto bike mutu mwindi pe za Jupiter na ye ya milimu o epesaka ye bozwi il faut tout ça siko différence ya part des choses et toye kozwa awa tokobenga yango makambo etali planète o tobenga lokola Neptune toye kozwa awa tobengi planète Uranus et toye kozwa awa tobengi la lune o tozolobela lelo awa tobengi comète eza étoile c'est que na likolo eza ba sorte des étoiles o ngana senge toye kola eza na étoile musu ma 6 branches yango wana o ezoko identifier la force du Congo mais lelo biso moto exploitaka énergie na yango te mais énergie na yango ekenda na kati ya Israël so botali drapeau ya Israël eza na étoile à 6 branches mais étoile o bozo mona babengi comète ya 5 branches ezali ko alimenter succès ya bato na kati ya mokili et soki tozwi oyo ya suka awa tokomona tozali na Neptune donc planète Neptune voilà moi muke makambo tolobela mercredi ya semaine o ezoya tokolakisa ba signe planétaire pona mutu mwinda comprendre siko ke makambo ezoleka na mokili po so yebi makambo te yo zaka kidi babanda ko utiliser yo zaka na aliénation mentale yo zalaka kidiba o créer to ko inventer te nzoka batu bazokota awa kokuta na ba milimo baza na siège na chaque siège en échange so baza négatif wando pesa bango makila wando pesa bango ba partie du corps ya batu po bango pe ba pesa yo o bango baza na comme savoir na bango mais biso to yesko poto kuta na milimo o baza na tous les sièges oyo mais na positivité po ba pesa susu ko mabombani ya ko transformer mokili oyo ezonga na bisengo o nzambe alingelaki ngana otozana donc voilà auto promettre ça matin et mercredi o eza koya to kolobela les signes astrologiques magiques ya monde parce que ça to kolobela magie bato musuba kolobaka magie eza kindoki eza mabete magie tant mundele atangisi biso magie abombeli au secret la magie c'est quoi la magie ezali biloko nyonso eza ba démonstration mbula ndenge betaka mundele abenga magique sanza ndenge pelaka likolo ba rayon nango wana mundele absorbaka yango c'est la magie ozwi ai na matungulo tena biloko elembisi biloko no epesi goût eza magique po eza ba nature on nzamba tchedo la magie c'est des énergies qui se cachent dans des matières premières on nzamba sala et nous avons l'accès de l'exploiter so mundele ambouye biso alobika la magie mutu akomo banga magie eza mabe mais sans tenir compte de ça en forme négative ou positive. Et le troisième mercredi, la révélation progressive. Bassine nangoyango, to représenter bassine ya ba religion sur du monde où est dominé l'homme noir pour na azala reculer vis-à-vis ya mobimba ya bomoto nae. Donc to lobela makambo Italie, o to benga la révélation progressive. Ya bassine o ba religion nyonso ezosala to expliquer signe na signe après to kota na makambo susu mais lelo lokwa toza na problème ya ancre to lobi tozo suksana na makambo etali sanza 28 formes photo la tsango na mokili po bato baye ba dimension na biso o tozali to lobi ke toza ba map monde ezali mutu asimbi globe terrestre na maboko na ye aza na contenu ya ba secret du monde 510 millions de kilomètres carrés. Liloba nzambe bon moi seko kwa bakoko na biso ekotika la seko na mambi matali matali na biso mkola lelo les 28 mouvements de la lune pe les 28 formes o sanza manifestant na on likolo na point 1 na biso toloba esengel toyeba yango malamu ete chaque mouvement de la lune pe chaque forme de la lune ezali na makambu na yango pamba te sanza oyo tomona likolo abimaka na 28 formes et 28 mouvements. Sur le plan de mouvement, ils ont marqué l'évolution du parcours. Mouvement tout au sens de marquer dans l'école, a fait sa précision pour l'évolution du parcours. Nouvelle ligne,
sanza ya liboso ou abima na likolo égale ouverture ya fonctionnement ya fécondation pamba te kokola ya sanza yango nde epesaka liberté de croissance ya ba nature nyonso donc ba nature nyonso na banyama po bota na zamba na biso bato po tobota ba mayebo po ebimaka ba mbisi po ebota ya ba jar na ba jar selon ba catégorie tolobi ke nouvelle ligne apesa biso lokwa ouverture ya fonctionnement ya fécondation de la ligne pamba te kokola ya sanza nde epesaka biso oyo tobenga lokola liberté ya croissance ya ba nature nyonso donc mutu tout aza libéral croissance na ndenge ezokola ezali libéral par rapport à tous les peuples du monde malgré bamindele nde bayaki mpona kosala baalimentation ya kokolisa bato banda toza babebe sinon croissance na bango ya baproduit oyo ekopermettre moto akola na croissance mo normal mais na kati ya croissance tomona peut-être ke oyo bana mosusu baza na basanté médiocre mais moto moindo mpe aza na bacroissance na ye baélément naturel oyo ekoki kopesa accès na croissance par exemple bakikalakasa babikalakasa eza bamatiti ebotaka en fil ezalaka na basinga eza élément ya croissance mbinzo eza élément ya croissance oyo tozobenga lokola mbembe aza élément ya croissance baviande misuni bamélange wana nyonso tokosala eza baélément ya croissance makemba bitabe eza baélément ya croissance puisque so lelo tobi tosala cérélac de l'homme noir tozwa makemba tozwi bitabe toséche yango mais soki tobi tosangisa yango sikoyo na plusieurs produits naturels tokozwa mbisa okauka toséche yango tosali yango poussière tozangisi wana poussière wana makemba tokozwa kikalakasa tokatikati yango eza makasa mais toséche yango torendre yango poussière tosangisi les trois éléments wana epesa croissance ya bana na biso babebe bazobotama bazala na badifficulté te ya élévation na bango na kati ya mokili yango tobi ke nouvelle ligne eza ouverture ya fonctionnement eza ouverture ya fonctionnement ya fécondation ya bato na kati ya mokili pamba te lokola pamba te kokola ya sanza yango nde epesaka biso liberté ya croissance ya banature nyonso agrandissement de la lune agrandissement de la lune eza sanza so abimi premier jour lobi ntango babima bandi kovimba yango tobinga agrandissement de la lune to mpe kokola ya sanza na lingala agrandissement de la lune égale production ya biloko ndenge na ndenge par rapport ya bapériode pamba te na période ya mbula mpe période elanga sanza abima ndenge moko te mpe atambolaka ndenge moko te ata abimi to mpe abimi te dans la période elanga sanza dans le fonctionnement oyo yatambolaka na yango pour produire toujours réalité féconditale to mpe ya fécondation mais soki tozwi oyo tozobenga lokola na période ya mbula sanza mpe aza na réalité oyo ayotambola mais azoproduire biso kaka même réalité soki nzambe aloba ezalaki na 10e mois to na 7e mois to na mois de juin 6e mois miel ekobima etikala bongo na chaque année sikoyo bacomplication bandi okota par rapport ya baproduction artificielle nde ezokoambrouye sikoyo l'évolution périodique to mpe évolution saisonnier sikoyo fo toyekola saison na période mpo eza na moka eloko moko mais badifférence to mpe babokesene eza mo moke na kati yango sikoyo biso tobotami na mayele wana sika mpo to établir sikoyo logique des affaires ya programme nini oyo moto mwini okotambola nango mpona asaboutir to mpe ase retrouver na barevenu ya babolamu nyonso oyo nzambe apesaki donc tolobi agrandissement de la ligne égale production ya babiloko ndenge na ndenge oyo nzambe apesa biso par rapport ya bapériode pamba te na période ya mbula mpe elanga sanza abimaka ndenge moko te mpe atambolaka ndenge moko te ata abimi to mpe abimi te dena na bata mosusu sanza akozala ne likolo me amonani te tomoni ete me aza na ye azotambola asiko fo toyeba bamouvement mpo toyeba batani nini oyo sanza limwa likolo me azali na batani nini oyo asepresentaka physiquement biso mpe tozomona ye eloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko toza makambo etali décalage écliptique
Décalage écliptique, il y a makambo itali éclipse oignon sous tout le monde en amokili, tout un éclipse linéaire, un éclipse soleil. Tu vas expliquer moi la langue, mais dans décalage écliptique, tu lobby, décalage écliptique, et ça justement, bisika o sanza, à ça la changement d'évolution et ba makambo ebele. On demande la benyango décalage écliptique. Dans décalage écliptique, et ça juste ba bisika o sanza, à ça la changement d'évolution et ba makambo ebele. On dit la baptisation on a combo décalage écliptique. Les lots le même makambo itali absorption des énergies à sanza égale énergie du parcours de la vie. Donc pour nous la détermination il y a énergie à parcours à bomo inabiso il faut que ba sanza pour na kata sanza ne to ko absorber énergie oyo et pesa makambo itali makambo à vie. So bali mwasi bobandi vie ti bokomi kobota bana tolobi eza ba énergie du parcours de la vie et uta na sanza c'est que mutu mwindu pe fois ko la sanza pour maintenir logique des affaires ya nini ya encadrer ba foyer nae eza na ba divacation te koma na makambo etali ba o tozo benga lokola ba makambo etali bokabwani to ndenge na ndenge te mais eza la stable par rapport ya baboti na biso ya kala omona ke bazaki na ba expérience ya tembele ya ova na basi na ba melelo ba divorce eza parce que toza na déséquilibre matière ya bolingo to ebité matière à vie to ebité tozo copier ka ba vie oyo to kuti na ba mikanda ya ba minde na mikanda ba chinois mais mutu mundu ti lelo na no expliquer vite selon vision naïe pour à se faire face devant tous les peuples du monde. Donc, il y a un lobby qui est la puissance, il y a absorption des énergies à Sanza pour bénéficier de l'énergie du parcours. Il y a bon moyen d'abisso. Et c'est une deuxième évolution à Sanza dans le mouvement croissance et Pesagabiso comme Italie, élévation. Il y a makambo ndenge na ndenge. Donc élévation ba makambo ndenge na ndenge tolobi première ligne ada ouverture ya fonctionnement ya kokola ya sanza. Donc sanza ton abima premier jour ada nouvelle ligne. Mais soit sali 7 jours na position nouvelle ligne na kati ya 7 jours wana a produit mouvement ya grandissement na ba benga en croissance azok vimba. Mais deuxième mouvement na ya croissance tolobi azosela la biso juste service ya élévation donc azoko élever makamunyo so ya mokisi ko photo yeba deuxième évolution ya croissance pour première évolution ya croissance et la nouvelle ligne ti le 7 sans aso bien les premiers ti le 7 à la nouvelle ligne mais na kati wana ndenge azokola aza croissance sur deuxième évolution il y a croissance et ça pendant les 8 til avant les 14 plus ou moins les 13. Deuxième évolution en croissance. Deuxième évolution en croissance. Sans azovimba kaka ti akendo koma mobimba. To bengi yango na mouvement croissance égale élévation ya ba makambo. Ndenge na ndenge kasi sanza wana oyo ya première évolution ya croissance so ba bengi première ligne. Moi sina mobile so ba sangani ton sanza za na bandeli wana na première évolution. So ba seri rapport sexuel zemi wana so ekoti ba obota mwana mobali ekoleka te po eza ovule femelle sur le plan ya mouvement ovulatoire ya on se continue to expliquer que banda sanda bima le premier ti le 7 ba rapport sexuel nyonso ekosala mana bana babota maka mibali échanger te ndenge logique nzamba sala OK na échographie te yo mo po ko publier et banda le 8 si les 13 plus ou moins les 14, puisque les 14 ont changé de position, tu as comme une pleine ligne. Et comme un camouflage, mais pendant les premiers, si les 13, les 14, tu as le ovule femelle. Tu sais que deuxième, évolution en sanza, mouvement croissance, tu as élévation, il y a et puis ça a naissance. Kasi, et l'andakakaka, évolution périodique de saison. C'est que la deuxième évolution à Sanza, du 8 jusqu'au 13 ou les 14, et ça ka ovule femelle, moi na obota maga moi na mobile. Surtout comme na maga metali pleine ligne, Sanza comme mobimba, Sanza comme mobimba après 14 jours. Donc, comme mobimba après 14 jours par rapport
et yo pesa biso makambo etali détermination du parcours de la vie. Et na makambo etali naissance ya bana sanza so aza mobimba soki basi na mibali basali ba rapport sexuel et pesa biso naissance ya bana mapasa. Mais bana mapasa na bakozala moko ozala mwasi moko ozala mobali. Or na première évolution ya sanza oto bengi pleine ligne ti na deuxième évolution et même biso ti na les 13 ma rapport sexuel ya nyonso so esalami so bana babota mapasa na kati ya sanza ndenga za ndambo azokola babota mibali mapasa mibali ou bien babota mwana mobali so babota mwana mobali te ndenge sanza banda les premiers ti les 13 ako produit pe bana mapasa mais bana mapasa ba ozala mapasa ya mibali bazala mwasi na mobali te mwasi na mobali babota maka so sanza za mobimba to ba mapasa tout bomona na mokili bautaka na kati ya mai mais bazali enrêlé na les énergies de la ligne parce que yango ne mtu eza chaleur d'alimentation oye ko féconder pona bana na babimo grand complet et bazana na amour moko. Donc tozana makambo ebele o mutu munene na yekoli te sengenga na te ba yango pona to bikisama pe to sosola bola munene o bako na biso balukele biso na kati ya mokili. Donc to expliquer que le premier o sanza bimaka si les 7 mwasi na mbali so basangani babotaka mwana mobali so baboti mwana mobali te babota mwana ya mapasa mais mapasa ya baza mibali banda les 8 si les 13 bana na babota peka bana mwana mobali soki raté babota mapasa moko oza mobali baoza bango mibali mais so sanza bimi mobimba to benga en pleine ligne tolobi azoko servir biso na makambo etali détermination du parcours de la vie. Mais na ba naissance na ye apesa biso production ya bana basi e ba mapasa moko oza mwasi moko oza mobali wana na makambo etali pleine ligne. Première évolution du quartier. Première évolution du quartier banda les 15 jusqu'au 21. Nde to bengi yango première évolution du quartier. Donc quartier ça da koma mobimba les 14 mais les 15 na yango pomoni akomi ko katana akomi su ko sila akomi su ko sila na epo akende ko bandela parcours na ye. Nde to bengi yango quartier bamide babenga yango quartier to expliquer na sens yapo yo pe mutu mundo ko égal na mundele obanga lisu sanza te ozele su mundele te tant so sanza mais yo mo pe faut luka be fort ya ko ba définition ya nature moko po o se transformer to pe o transformer bo moina yo pona ozala patron du monde vis-à-vis ya ba bomengo o nzambe pour mutu ndo maza pesa ki biso na kata mokili. Donc première évolution du quartier to bengi yango ezali renouvellement. Il y a contrat de la vie dans biso. Donc renouvellement et contrat de la vie dans biso bandaka partir les 15 jusqu'au 21. Nde babengi yango première évolution du quartier. Donc égal renouvellement, il y a contrat, il y a bon moyen ngana yo naissance où il se produira na première évolution du quartier pendant les 15 till le 21 to benga yango ovule femelle et bota bana basi. Donc moi si na moi mbal so basali rapport sexuel na banda les 15 till le 21 soki zeme koti mwana na obota maza mwana mwasi so aza mwana mwasi te auzala mapasa ya basi pour mouvement wana osaza zo marqué na ovulation na e pesa biso naissance ezoko indiquer biso 4 mouvements périodiques nde tobika to na 4 périodes 4 saisons amene mbalbi saison 4 saisons biso benga 4 périodes pour elanga muke bango babenga yango automne biso benga elanga muke mais elanga munene bango babenga yango hiver biso benga yango elanga munene mbula munene biso benga yango mbula munene bango babenga yango été mbula muke bango babenga yango printemps. Donc ezala eloko moko mais bango ndemu bazo ko amboyer biso na balangue na bango par rapport aussi au développement. Bako joga eloko balobi ote ezala moko ndenge mo mais babimisi développement mo mupanzi koto e komo bima lokwa biloko mibale ndenge ba amboyer batu na kati ya âme et l'esprit. Jamakteya na bango ezalaki ba embrayement pour na biso to comprendre mais bango mo bazali na ba documentation originale ya kolandela ba réalité oyo bayiba ki pa ya mutu mwindu pour na epesa oto benga lokwa science exacte. Donc banda les 14 mais les 15 jusqu'au 21 ovule wana ezaka ovule femelle donc fécondation wana ya sanza ndenga zo ko pesa lumière topé azoko excité topé azoko alimenter matrice à moi si pour ce que to ba que ba rayon linéaire topé ba rayon sanza
epesaka chaleur moko na kati ya matrice ya mwasi mpona mwasi aconservoir absorbe oyo tobenga lokwa sperme mobali evanda na kati ya col. Après tokolobela badéveloppement wana nyonso. Donc na deuxième évolution ya sanza mouvement croissance tolobi ezali évolution ya bamakambu ndenge na ndenge kasi apesa biso naissance kasi elandaka ba évolution périodique di saison. Pleine ligne tolobaki aza détermination du parcours de la vie ya biso bato na kati ya mokili naissance ya bana mapasa na bakozala obligatoirement ya mwasi na mobali. Première évolution du quartier tolobi eza renouvellement du contrat de la vie naissance ya bano baobotama bazala bana basi mwana mwasi to pe bana mapasa me bazala basi. Deuxième évolution du quartier tobengi yango accomplissement du parcours de la vie. Après ça, naissance avec défaut, ovule raté. Pendant les premiers les 4 les 14, ovule mal, bana mibal. Pendant les 14 jusqu'au 21, ovule femelle, bana basi. Mais pendant le 21, le 28, ils ont un nettoyage naturel on nzamba sala ke eyaka ko kombo la basalite nyonso eza na kati ya nzoto mwasi pona ebimisa yango na règle suka. Après mwasi abande la programme ya vie na e ab conservoir biloko ya kitoko. Siko à partir de 21 wana le 21 jusqu'à le 28 soki to sa ba rapport sexuel na basi na biso santo lande la évolution de la ligne bazemi wana so ekoti bana na babota bababa bana babota bakizengi bana babota na ba défaut. C'est que mutu abungi calcul réel topé logique des affaires et fonctionnement on va permettre qui pour s'aboutir na bisengo ya nzambe ndenge alobaike tokozana nae elongo loba nzambe bo mwasi ko abako na biso tika siko. Donc ovule raté eza déjà que soki oza mwasi na yo to mwasi oza na mobali na yo tozaka na les premiers jusqu'à les 14 ou bien les 13. Les 13 jusqu'à les 14, les 14 jusqu'à les 15, les 15 jusqu'à les 21, donc on a 3 parcours. 4e parcours, ils ont interdit dans le rapport sexuel pour la conservation, on a ce salami, et à moi, c'est un mobile, et qu'on produit, bana baroza gizengi, bana baroza baba. Donc, nzambe na nature na jamais kosa la mwana za baba, jamais kosa la mwana za kizengi. Donc, on a ba déviation, topé ba manque, ya koto sa ba logique des affaires, oyo yenza komba, alinga bisoto za anango. So total makambo etali saison égale détermination et évolution à sanza. Ya on te dit que saison na période des ango presque la différence quand même mais absolue saison aza égale détermination et évolution à sanza. To komi na 98 membres. Ne to loba que so to komi na 100 membres to clôturer première classe. Non to komi na 98 membres. To tikali na 2 membres pour na accès à fonctionnement administratif. Et puis ça m'a makambu ebele. Puis tu reçois la présentation. Il y a tous les membres administratifs. Donc les avons ceux qui ont des membres qui ont awa to clôturer première classe. Je vais travailler maintenant avec les administrateurs pour évoluer responsabilité en charge au rapport au PSBISO. Dans l'endroit on a insulté. Donc il y a 2 personnes. Après 2 personnes. Ngai na koti na makamususu to komi na procédure musu pour to développer musala et moi je travaille juste avec les administrateurs. Les membres on a programme na siège na auto on a programme na groupe o sensibilisation lo banzambe puisque toza makambo ebele pe kala mingi te to proclamer mateya privé puisque to blokaka yango par rapport bato bazo comprendre te ndeni biso to tambola nga bana mangongele ate yanga mateya privé te tant ezalaka te. Mais si on a un peu ça, il faut que nous ayons une compréhension parce que l'énergie, tout ça, ça n'est pas de quoi encadrer. On peut surtout avoir un encadrement d'énergie, mais ça les belé, moi je bénéficier de ça. Donc c'est ça, tout ça, ma bonne zate, mais il faut que parce que tant tout ça, bon, ça m'a comme ils ont un intérêt dans bisognos. Donc tant il faut fournir ce qu'on veut fort. Là on te check la caisse. Pour à partir de la caisse, il faut permettre biso, tout bimisa m'a comme tout autour en mais ce qui est c'est pour te dire ma bonne zate. Ce que tu oses l'année pour qu'il manque le bail que bana bobi misanga pe no bi misabino c'est que et dans forme on va ya pe sabiso pour te bandeni to contrôler responsabilité après biso mais dans un premier temps tozoye ko là ba on peut ba tout la biso. Et là on ndenge ba le bail te ko nzamba meka ki Abraham te et ça le kuta po nzambe wa sala yo ayebi motema ni yo za nango ayebi motema ni onga na za nango.
donc comment ta koya soko tester nga po ye baso na lingaka ye ou bien na zona mourne wana za mensonge démagogie. Mais le quoi il y a cela biso déjà na mitema o ye bando réaliser ba besoin ya batu na kata mokito besoin ya ba makambo nyonso tozana ngo po ça to kokosele sur makambo te mais juste biso to mettre en pratique la réalité des choses pour permettre biso to s'aboutir to pe to za délivrer na ba position nyonso. Nde to bi ke to komi na 28 membres et tu as des membres pour na accès à fonctionnement administratif et pe sama na ba makambo ebele pe to kosala autobenga lokola présentation ya tous les membres administratifs. Donc ceux qui des membres oyo bakoki kala mingi te awa na représenter administration mobimba pour na bino tout boye parce que administration boye parce que membre tel responsabilité na za boye chose na posa le kambusongolo obenga mama membre na ko benga nga shooter poso benga na ozong soka pana ye soko oza posa enseignement obenga charger enseignement obenga nga shooter de façon ngana banda soko ko s'occuper na 100 membres o ngana travailler na bango ensemble par rapport ya premier parcours soko charger enseignement a comment travailler na deuxième classe au bazoya. L'administration peut attribution et comment travailler et comment répondre selon chaque activité à mon tour. So dans une période déjà déroulement il y a programme il y a sanza pambate azali pour fonctionner dans la période. Donc tout le période égale déroulement il y a programme il y a sanza déroulement programme sanza ndé mondela bengo période. Déjà on regarde mon saison pour dans saison awa toujours le baguette saison ezali makambo o itali bolimbi surtout la saison to bi za détermination ya évolution à sanza so détermination évolution à sanza période ce to bi ezali déroulement ya makambo o sanza zo tambusa so le baye que to comme na temps ombinzo ko bima e ko bima donc la programme eza déroulement programme eza pas détermination un programme na ndenge mon saison peut to bi za détermination et évolution ndeni sanza zo ko évoluer. Bon, ensuite, ça te lobby. Les lots, tu as présenté bino administration de la France. Parce que tu as déjà dans le qu'on a vu sur ton administration. Tu as dit, Bambo Canyon, sur ce pays, ici 30 personnes, tu as accès à fonctionner comme siège. Siège égal étando. Étando déjà le quoi Mboka, dès que mon anagishasa, ba commune et fonctionnel le quoi siège. Ngata na Kinshasa ngam na sali to sali ba commune wana nyonso tout na administration ko mangongele et to tchaki ba représentant à chaque commune et ngala bande ko travailler na bande ko kende contrôle administratif na tous les communes na kenda ngaliema bana ngaliema suba wala nda vidéo ba yebike ko kipulu c'est un administrateur o bande ko contrôler évolution ya commune na commune sur base ya contrôle administratif ndeni ba administrateur to pe ba responsable ya commune na ba otambo na kenda lemba na kan o bazo benga kan Mobutu lelo comme kan Kabila to zaki na une affaire ya ba 50 ou 60 ya ba messager ba soldats ba militaires ngala bando que ça contrôle na kan wana par rapport ya administration nando que no ça contrôle na commune Anjil pas Kokolunda yem tazaki mokambi ya commune Anjil nando que ça le contrôle administratif na commune Matete kuna mutazalaki mokambi ya commune Matete Kokolombela ya lolo azo kanga isoka zolanda vidéo o nando que ça le contrôle administratif na commune Kisensu et pas ya Koko Mvwemba Mvindu so azo kanga zolanda yem tazaki mokambi ya Kisensu na nando que ça le contrôle na etando ya nzete eza masina lokwa masina zaki munene to kabola ke lokwa na deux parties moko ezalaki mokambi nango ko falanga soka zo kanga yebi organisation ndenge tambolaka partie moko une grande partie ya masina ngam nazalaki mokambi mais nga na bande ko travailler na double fonction puisque naza mokambi ya commune naza pe mokambi ya ba commune nyonso par rapport ya siège social des messagers ando ke sala contrôle na commune ya Bumbu kuna mokambi zalaki Koko Kinkela Fadi lelo yo bakenda soki ko bata manazamba kuna na mutu azalaki secrétaire te mais trésorier des messagers Koko Meya bakenda bata makuna bango mbayebi pourquoi bakenda bata makuna parce que après la mort à Mangongele ba désordre kotaki
bato bakomela ba déséquilibre parce que bayekola bien te yango to promettre ce que ba recyclage ekozala mpona moto na moto azala orienté na mobimba ya domaine to ya makambo oyo ebombami na kati nao liloba ya nzambe bomwa esekwa bakoko na biso etika ya seko na bandoki esala contrôle na etando ya Kinshasa esika message ebandaka na lowa 73 epai bamakrepa to mpe bajika na ndoki esala contrôle administratif na Kasavubu na avenue Mangai epai Dr Zing na bandoki esala contrôle ya message to mpe administration na commune na Kinkole commune ya Nsele epai bakoko Jubu Tatwa Etando. Ça veut dire dans le répertoire il y a mobimba ya parcours auto tambola na on a comme ngile mais ce que ça ce parcours il y a développement pour to coller continuité ya monde obiso to lo ba yango to promettre déjà to bi ke batumsu ba za sanctionner na makambo par rapport ya conduite za malamu te bazo beta masolo ngile na divagation oh ngile atika ba archive to ka tika ba archive to cha ba archive on le na mesa pona to détruire batunyo so maele mabe o bazoye ba musala te to pe bazoye ba lolenge kanete basengeli bacha musali ko na mesa pona et puis ça développement o mangela lo baike soki to sakane na ko enza komba solo to ko se retrouver na mobimba ya manso oyo bo moto na biso ezoluka butu pe moyi donc pona osukisa mokola lelo to pesi moi planification pour to comprendre que musala to sala to yekola ka yango déjà ela makamte ko kipulu ndem ta osama kamna ndenge ne non. Mais ils ont makambu ya administration ndeni to ko gérer kintwadi to pe lisanga ya mobimba ya bakoko na biso. Là pour le moment to ebisi ba messager ya mokili mobimba parmi les 98 membres na ba messager bazana Kinshasa ba yeba ngo déjà que to proclamaki siège ya France donc à partir de lelo France a fonctionner étant que siège. To benga na lingala etando. Bakambi o bazo fonctionner siège ya France topé étant de France tozana maman silulu comme mokambi numéro 1 babengi to benga batate étant de soit za mobile soit za mwasi to bengi mama etando tozana makambo itali conseiller ya France mobimba to bengi mama Mbiavanga yenda za conseiller ya France mobimba tozana Koko Mazoa yene mtaza disciplinaire ya France mobimba tozana Koko Ikuma yene mtaza secrétaire général ya France mobimba à part Koko Ilunga oza secrétaire général ya lisanga mobimba tozana Koko Mandende azali porte-parole donc to publier bino pona membre nyonso azana France ayeba ke makamna nyonso suivi na ye abandola na yango na France so mona na raté etali ngolo koma dispo bando mona na tozo msoka na France po obandola ndia suivi ya programme no ya lubanzambe kuna na France donc ndenge mo peta to koma na Belgique ba siège kozala ba kambi ba kozala ndenge mo to koma na Allemagne ndenge mo to koma na Canada États-Unis d'Amérique Suisse Hollande otozo benga lokola Grande-Bretagne otozo benga lokola Allemagne, Espagne, donc bamboka nyonso. On s'en sort, to ibanden to gérer responsabilité ya mobimba ya makambo oyo bakoko na biso bakabeli biso. Donc pona mokolo lelo to suki na wana parce que toza na problème ba marqueur toza na mo ezo sala e komate. Donc toza obligé to luka ba marqueur asika do ba marqueur sili et on to sengi bino bolimbi si vraiment na kombo nza komba to ko présenter ma forme on a un mouvement au sanza bimaka chaque jour pour notre yeba ba contenu il y a chaque mouvement topé il y a chaque forme to expliquer plein de nazani deuxième jour sanza bimaka salani troisième jour sanza bimaka salani quatrième jour sanza bimaka salani cinquième jour sanza bimaka salani sixième jour septième jour huitième jour neuvième jour dixième jour onzième jour douzième jour treizième quatorzième 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e. Donc voilà, autonomie tout le balélo et en goyo. Mais tu peux quand même moi explication pour nous comprendre ce que ça m'a passé. Il y a pas que vous t'as quand on s'en débima mobimba. So ça dans mobimba te, so ça m'a passé c'est que au bout de temps on s'en zagi ndambu mais au bout de temps ma mibal na mibal. Ou bien à moisi. Mais ma passe ya mibimba ya basi na ya mwasi na mobali babota maka so sana na mobimba
donc makambo tozoloba tokoprouve yango ntina baekola bamindele mpo tolakisa bango ke bango baza na tokolakisa biso sanza te biso nde toya bakolo sanza liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba mpo na mokili mobimba totombeli bakoko nyonso pokwa elamu na kombo ya nzakomba so tosaki losambo ya mai tobai deyake mai nyonso oyo etambolaka eza na puissance ya purification donc mutu tout aza na droit osala yango mosala donc olingaka te ke okutana na mutu moko boye o te oza milimo mabe yaka na sokola mai wana oyo ya sokola oyebi place azwili yango te lem so asangisi bisangisi asangisa mpo alangwisa o to mpe ayiba esu baénergie ya nzoto na oyo eza nango donc mutu na mutu ole okende mpa mutu asokola o c'est pas autorisé mutu akobenga moninga te ka sokola ye mpo tomoni bapaster bakomi obenga basi ya bato basokola bango eza interdit donc atolobi sikoke tokopesa basekret ke mai eza na autorisation ya biso nyonso ezaka teke mutu abengwa sokolo yo mo mpo kozwa mai oyo etiolaka to mpe mai ya source osambeli yango tokolakisa bapriere na yango mbala moko ose purifie soko osanti koza na bamakambo mipepe mo bomamba ya bei esolanda o me toza autorise te ya kokenda pa bato mpo batiaka biso maboko mpo bapaster oyo bozoke baotia bino maboko boyebake maboko na bango wana mpe eza na bosoto mpo ndenge etambolaka boyebi te sikoyo mutu aza tambola malamu te soki azotia loboko eza lokola azobatisela yo bamalédiction donc losambo ya mai tokopesa bamembre nyonso mpo toyeba ndenge tokotravaille na mai après tokopesa losambo ya cuivre ndenge tokotravaille na cuivre tokopesa losambo ya or ndenge tokotravaille na élément or tokopesa losambo ya ngenge ya oyo tobenga lokola esangisi yango bobengi étain ndenge tokotravaille na étain tokopesa losambo ya argent oyo bobengi palata ndenge tokotravaille na palata tokopesa losambo ya chaque nature mpo na mutu azala na autorisation ya koabsorbe baénergie interne caché na kati ya chaque nature mpo na faire augmenter to mpe faire élever donc mpo na mokolo ya lelo tosuki wana nzakomba azala na biso elongo na kombo na ye mpo na mokili momba mpe na kombo ya bakoko nyonso oyo banyokwamaki mpo na ngana oyo tokundola mabombami ya eleko oyo na ntina ete tobikisa génération to mpe eleko na biso mpe toprépare bolamu ya baye oyo bakoya nsima na biso liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso etikala seko yango tobike totikali na makambo etali na leson oyo topesa basine oyo baforme oyo sanza azobima botala yango malamu na mutu mpe okoki koidentifie yango a partir ya video nde tozolakisa eza 28 forme faye todesine yango na tableau mais bolimbisi moke parce que bamarqueur oyo tozalaki nango esili encre donc faut tosomba bamarqueur mosusu mais activité ya bafeti na bango bamarocain bamaison eza kokanga toza na su na bamarqueur te donc tosala yango à la prochaine occasion 28 forme sanza mpona moto na moto ayeba production universelle du monde yango oyo eza calendrier de l'homme noir 28 jours 28 mois 784 jours comme une année tokota na babozindo makambo toyei kolobela makambo etali basine planétaire yo oyokaka kaka planète Vénus planète Uranus planète Jupiter munde mutu asalela bamakambo yo siko na kati ya oza ta na lien des énergies te mpo makambo yango yo oyebi yango te siko toni tofongola lien des énergies ya mutu mundi de façon to bando bénéficier mpe nde bachinois babénéficiaka ndenge mpe bafrançais babénéficia ndenge mpe baanglais babénéficia na kati ya banature nyonso nde tolobaki déjà ake oyo tokomona oyo soleil moi oyo bomona na likolo sini na ye mpo badesine etant que planète yango oyo aza mosala na azosala oyo tobengaki mercure na mercure oyo bamindele bazolobela biso eza esika ange mikael avandaka ange azocreye batrouble na mokili azotia baguerre azotombokisa baesprit ya bato ye avandaka awa na mercure donc planète mercure soki olingi okota na oexploite baénergie nango yo mpe fo dessine pentacle nango pentacle eza signe oyo ezokorepresente mobimba ya siège wana toza na planète Vénus eza cercle mais na croix bakunda yango na se mabele tokoexplike ntango tokolobela makambo etali basine oyo toza na planète terre tolobi aza na 1500 000 fois plus gros que la terre et donc moi aza 1500 000 fois plus gros que la terre mais aza 250 km carrés
ya place mo ya vandaka na likolo ti ana mabele yango mais asko tolobi planète terre eza sikoyo cercle mais na kwa likolo kwa on aime dominer ezopesa bakimbayimba bakizunguzungu mpona moto afonctionner vraiment na logique des affaires te oyo nzambe apermetaki il faut sikoyo tobuka bakwa oyo nyonso mpo tolibéraliser fonctionnement ya mémoire ya bato nyonso et contribuer par rapport ya évolution ya mokili oyo toza na makambo etali planète Mars. Planète Mars ye omoni cercle mais aza na mwa flèche moko likolo so botali na bacarton ya préservatif batia yango tobe eza siège oyo ezokoprovoke baaccident brusque bamakama mbala kata moto bozalaki ne lelo oyokaka na butu oyo akufi nene bandi kobela ata azalaki bien yango planète diverse yeyo azaka cercle sans signe ye moto apesi autorisation baéroport esale tozwi awa Jupiter toexplike botala Weranson na ba vidéo moko alataka nzambala moko lokola basango mais eza na signe oyo na nsima mokongo donc c'est ça babengi signe ya Jupiter esika ba esprit oyo epesaka bato baosalela baloge ya bamagie e baosalela baloge ya kozala bariche baloge lemso babague magique bamakambo etali babozwi bazwa yango contenu nango eutaka awa na planète oyo tobenga Jupiter oyo tobengi sanza oyo tolobeli lelo awa tobengi comète eza étoile ya 5 branches oyo bomona batiaka na milanga ba primis bazotia na baboutique bazotia mpe na babilamba baotia ndenge na ndenge baoexploite baénergie nango mai yo moto mwini loko oyebi explication nango te moyo osalela yango eza te toza na oyo tobenga lokola planète Neptune ye aza balance donc moko tokolobela makambo oyo tolobi ke deuxième vendredi topesa ede ya baprogramme misato oyo tokolobela troisième vendredi mpe tokolobela nzambe abakoko na biso akumisama na boyebi oyo azokabela biso butu mpe moi mpona tocomprendre universalité ya mokili liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo abakoko na biso ekotikala seko oyo tango ye ekoki oyo tango ye ekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitako tokozelaki mbangu na Kongo oyo tango ye ekoki oyo tango ye ekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitako tokozelaki mbangu na Kongo tokoyembelaka nzambe ya bomoi ya muya boya toyembela ye tokokumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka banso tokumisaka nzambe ye ajali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisaka nzambe lokumu na biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso bayindo banso boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela bakoko bayindo banso boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo tokoyembelaka nzambe ya bomoi ya nguya boya toyembela ye tokokumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka banso tokumisaka nzambe ye ajali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisaka nzambe
lakumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso baindo banso boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso oyo tango yekoki ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile aza itela yashi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami vuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama nzinga walingile mama kimba vita ningi kukula yami mama nyamega walingile mama gotima ngovile koka makeke mama mafuta walingile bakoko ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala ayila chilamwila ngovile koka makeke kimbangu walingile kongo ningi kukula yami kimbangu walingile kongo ngovile koka makeke bakoko balingile kongo ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala solo se solo nzambe bakoko na biso nzambe mpungutule nzambe nzabelela akonga mungali mawija nangila nyamolo ibanza tobeleli yo na nzela ya bokasi manso ebombama na kati ya makoki manso okabelaki biso uta boye na biso likolonse okabelaki biso mai na ntina ete efetola biso kati na bamakambo oyo ebombama kati na molili pona mabota na biso nyonso eza na kimia ya kokokisa mukano ya etinda na nzakomba ebombama na kati ya bomoto kabela biso uta boye na biso likolonse tobeleli yo na nzela ya pasi nyonso bakoko babiso bamonaki pona kokangola biso na manso oyo ekotungisaka bomoto na biso butu pe moi koko kimbangu kia lwenga dia ntungunwa koko kimpavita koko nzinga koko mafuta bolakisa biso bokasi na bino liboso ya milimo nyonso na soloka to pe na mbindo pona tobuka mbuma ya pasi nyonso oyo bomonaki ya kolukela biso bolamu ya libela na libela tosangisi bomoko na mai elongo na moi ya ngonga na mwambe ya tongo pe mungwa na ntina ete efongola banzela na biso nyonso bisika ekangama pona kosikola biso kati na botutu biyema ngelele bokeseni ya lolenge nyonso pona kotambusa nzela ya bomoi na biso na kimia nyonso pona tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko totomboli munene ya kombo na bino likolo na nyonso elongo na nzakomba pona bolamu nyonso bolukelaki biso pona kolengela nzela ya bayeba koya nsima na biso bakita na bino matondo mingi na nzambe mpungutelo ndamba nzabelela liloba na bino ezali nguya kozongisela biso manso oyo tobungisaki etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba totondo mpona nzakomba mpe bakoko na biso totondo mpona biso moko bilenge ya koto mibale totondo mpona baye oyo bakoki kotombola misala esika biso tokosukela bakitani na biso totondo liloba ya nzambe bomwa ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba mpona mokili
donc mpona mokolo lelo tosuki wana Nzakomba aza na biso elongo butu pe moi akabela moko na moko manaka ya bomoto bwa ye pe ya bomoi na ye na ntina ete tosepela na bolamu nyonso oyo alingaki tozala nango na kombo na ye mpona mokili mobimba etikala se bongo totombeli bakoko banso pokwa malamu na kombo ya